après grande tournée na Lubumbashi, na Lualaba, Kolwezi, Pezambi, bandeko ya fondation Jean-Bob Kapende, JBK en sigle, oyo ekumba makana monsieur Jean-Bob Kapende, l'opérateur économique, bareganyaki Kinshasa esika wapi bakitaki lobi eleki, plus précisément mokolo dimanche 25 décembre 2022 na centre orphelinat Paola Consolata na commune ya Kasavubu pona komema sourire na borphelin ndenge kaka devise ya fondation JBK elobaka vivre pour les autres. Délégation ya fondation JBK conduite na représentant légal pe valable Pati Kabesa Chitenge, le gourou de la secte, Bayambamaki Kitoko avec un pacte paix idéologie. Bayaki Maboko Pambate très différent des autres, Bamemelaki Bana, ma papa, ba savon, poudre, lait de beauté, dentifrice, brosse à dents, ba papier hygiénique, pe biloko ya ndenge na ndenge sur place kakawana, mwana nyonso alataki lipapa na ye. En tout cas, ezalaki kitoko makasi. Nesengo na mutema monsieur Edi Yani moko parmi ba responsable ya centre asalaki communication oyo. Ndenge papa Jean Kapende aye kotala biso, c'est pas donné à tout le monde. A poser acte oyo po batu ba mona yete ki non aye ko poser acte boy non a poser ngo par amour. En tout cas, na kati na ngai nazana esengo tondisami mingi. Na lobby merci papa Kapende. Na pesio merci et puis na yebisi nzambe maloba nzamba fungulelo ba porte. Nyonso ko sala eyeba na kosimba. Parce que kotala ba orphelin bango bazanga tata bazanga mama mais yo au lobby lelo yondo tata na bango pe mama na bango. Tika ete zambo on a vraiment apambola parce que c'est un toni sa na kati ya motema nanga. Na kombo ya fondation JBK, les représentants légal pe valable, Pati Kabesa Chitenge, le gourou de la secte, a communiqué ki boye. Biso ezaka mokola Noël te. Biso ezali projet tozanango, c'est pas la première fois. To mesana roya, tozelara ba fête te. Donc tozo sala bobo mesano. Donc to mesana na ba les enfants démunis, par exemple, la fondation de la JBK. Et on a promis, on sera encore ici le premier pour l'activité Moussousou. Pour on s'amazope sabiso mouké, tokabona bato bazangi. Tala! Nalopoto Baloba, la force du don humanitaire ne demeure pas que dans le montant, mais bien dans le bon emploi du montant. Fondation JBK, Nzambi Apambola Bino Penza, Boinde Zalaka. Yo! Oui!